La semaine est là, Moubisika Nyonso, Bozui, Libaku, ya Kolanda, Solo la Plus, Magazine Nabino, Obo préféra, ya Mokola Lele Bandi, Mbote Nebino. Transformation numérique, Sengel Boybake, Mokondi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré Lobieleki Sinikin Village. Retour en image. Président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré officiellement Lobieleki Sinikin Village hub d'entrepreneuriat, paix et innovation promis na groupe Texaf situé na superficie moko ya 6000 mètres carrés. Nouveau complexe Oyo et Salami pour soutenir le développement ya ba petites et moyennes entreprises, ya start-up ainsi que ba grandes entreprises. Prenons parole na kombo ya gouvernement congolais. Ministre ya Petentik a souligné que le projet Oyo et ezali ko s'inscrire na vision ya Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Oyo alingi ko sala na numérique, levier ya intégration ya croissance économique, paix et ya progrès social. La République démocratique du Congo, à travers cette vision, a entamé son projet de transformation numérique traduit dans le plan national du numérique Horizon 2025, pour lequel plusieurs projets sont alignés dans le pilier 3 du programme du gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le projet 10 du PNN consiste en la création d'au moins 5 centres de données, de data centers neutres de niveau tier 3 minimum dans les centres urbains. Le data center Open Access flambant neuf qui est adossé à Silikin Village et qui est situé dans cette concession fait partie de cette catégorie tier 3 avec une capacité de 400 racks. Le data center dernièrement inauguré de type 3, lui aussi, la République démocratique du Congo dispose désormais sur son sol de 2 infrastructures de stockage qui sont utiles pour le développement du numérique en RDC et d'autres projets connexes de ce niveau dans d'autres provinces. Ah oui, et Sengeli Boye Bagé Silikin Village Oyo ezali doté n'espace de travail moko moderne, salle de réunion, auditorium, paix infrastructure technologique ya dernière génération, paix ezali na capacité d'accueil ya 800 acteurs. Yo. Couple présidentiel Bayambaki Lobieleki na cité ya Union africaine famille ya Alexandra Lumbai congolaise o ya Kufaki Lobieleki na Canada nini elekaki autour ya masolo na bango bozvalite. Lobieleki na cité ya Union africaine couple présidentiel son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe madame Denise Onyakeru Tshisekedi bayambaki ba parents ya Alexandra Diego Lumbai, jeune étudiante congolaise tragiquement retrouvée morte na Canada. Lors y entretien na bango madame Yelou Moulop Chantal, coordonnatrice ya service spécialisé na présidence en charge ya jeunesse, lutte contre la violence et traite des personnes, a affirmé que Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'engagé pour na soutenir famille na douloureuse épreuve Oyo en attendant la conclusion ya banquette en cours. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches
Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête parce que Juste Oyo, ezali ko témoigner volonté ya autorité congolaise pour na ko accompagner ba proche na ba situation dramatique surtout na ka Oyo pe kosa la lumière na ba circonstances nyonso ya tragédie Oyo. Papa azalaka ndeboye. Yeke yo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturaki semaine na ye sika wapi ya yambaki émissaire ya président Denis Sassou Nguesso ayaki awa na Kinshasa et puis a présidaki séance de travail elongo na bakonzi ya FRDC pe délégation ya ba commandant ya ba force ougandaise awa na République démocratique du Congo. Pas détail. République démocratique du Congo et République ya Congo, ezali deux pays frères, bazali ko entretenir ba bonne relation bilatérale. Preuve ya boyo kanimalamu oyo nde e justifia ki déplacement na Kinshasa ya ministre d'État chargé ya aménagement ya territoire ya République ya Congo Jean-Jacques Bouya, émissaire ya président Denis Sassou Nguesso, pe porteur ya message moko particulier adressé na mfumu ya Kolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plutôt na soirée, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui séance de travail moko elongo na ba officier yaba haut rang yaba forces armées ya République démocratique du Congo conduit na chef d'état-major ya armée congolaise, le général Christian Chiwewe, pe délégation ya commandement ya ba force terrestre ougandaise. Ba échange oyo et tournaki autour ya situation sécuritaire na partie est ya République démocratique du Congo. Après avoir koyoka ba rapport sur l'opération conjointe contre l'activité Yaba Adef na province ya Ituri, garant de la nation, Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pesaki d'instructions claires pour na renforcement ya coopération militaire entre République démocratique du Congo et Ouganda pour na ko éradiquer insécurité na région Oyo. Yo. Insécurité na ville province ya Kinshasa, procureur général près ya cour ya cassation a ordonné arrestation ya ba évadé nyonso ya prison centrale ya Makala Bouzamalite. De beaucoup de cas de violence contre les personnes et leurs biens. En tant que ministère public, je suis interpellé. Aussi, je viens d'écrire tous les deux procureurs de la ville de Kinshasa, les généraux, de pouvoir activer les recherches pour mettre la main sur tout celui. Parce que l'intéressé nous a dit qu'il n'était pas seul à pouvoir quitter la prison, qu'il mette la main sur toute personne qui serait sortie des installations carcérales en dehors de tout critère légal. Nous avons géré au mieux les prévenus qui devaient être à la prison et nous constatons que la recrudescence de tous ces cas qui se trouvent à Kinshasa, qui sont documentés, parce que nous sommes en accord, ou plutôt en liaison avec les services, sont le fait de beaucoup de personnes qui se répartent la prison. Les cas emblématiques de ce monsieur qui a tué, condamné à mort, aussitôt sorti, se met encore à courir derrière les personnes, à tenter à leur vie. C'est un cas qui interpelle le ministère public. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats qui puissent répondre de leurs méfaits
partout où ils seront attrapés. Je crois que les procureurs généraux ont sous leur contrôle les parquets inférieurs. Il y a aussi les services qui sont sous leurs ordres. Ils vont donc se mettre à la tâche et ramener là d'où ils sont partis ces prévenus de grand chemin. Je dis bien ceux qui sont partis de la prison sans titre légal. C'était pour moi une occasion pour interpeller même la conscience collective, toute la population quinoise, toute personne qui connaîtrait quelqu'un qui est parti de la prison pour avoir commis des faits suffisamment graves, de le dénoncer pour que nous puissions nous occuper de lui. Votre vie n'a pas de prix. Aidez-nous à faire le travail. Élu ya Selembao au cadre ya ACP, honorable Maontwene Moussi Lweye akendaki ko rendre visite na base na ye week-end de l'équipe Fiston Pero azalaki simanaye. Ah oui, toujours près ya base na ye élu ya Kinshasa na circonscription ya Selembao. Honorable Maontwene Moussi Lweye soso ya mboka matembela simandaku le Moïse ya bana Selembao asalaki une série ya ba descente lobby et l'équipe plus précisément mokolo ya dimanche 13 octobre 2024 na cadre toujours ya ko remercier ba électeurs na ye po na ndenge ba soutenaki ye na période ya campagne électorale pe po na marque de confiance na bango. Honorable Maontwene Moussi Lweye a kitaki une église vient et voit na quartier Ngafani, plus précisément na avenue Iselenge numéro 24 et Sikawapi a memelaki bango lo ya bakiti pe enveloppe moko ya kilo po na kosunga bango ndenge kaka alakaki bango tikala yebisa bino ke elekaki kitoko avec un pacte pe idéologie. Liboso ya Lingomba Mobimba au cadre ya ACP ya mwana mboka Gentini Ngobila, honorable Maontwene azalaki na droit ya ba bénédiction. Zamba pamba manda o esuki o koyaka amata na national et soki o kuna pe sili akomazwa poste ministériel. Nasuka Yamasolo, révérend pasteur Joseph Fumu, responsable de l'église vient et voit Ngafani Selembao, azalaki nabamo juste. Vraiment, te rendre une âme de grâce. Parce que Azam Moko et puis Azam Moko Oyo Babokilo Naye, alors, geste Oya Sali, Yango Etal si pena que non, moto Oyo, ataka fidèle na bangage, na ba parole na Yango c'est tout monde ba ke belé, basala, baya awa, basala campagne banja basala ke bazwa, mais ba porter disparu. Si lelo Oyo, rien. La seule personne Oyo a pour reconnaître Oyo Nzamba c'est Katinaï. Zande honorable Mao. Donc voilà, c'est Kolongwa wana inde matembele ya simanda kusoso ya mboka honorable Maontwene le Moïse ya bana Selembao akitaki lisusu na église Mont Carmel na quartier Madiata toujours na commune ya Selembao esika wapi akendaki po na même geste en signe de reconnaissance na base na ye. Awa lisusu pasteur Flori azanga kite po na ko témoigner bolamu oyo Nzambe asali à travers oyo ya bango molobeli na bango honorable Maontwene. Azalaki na lo campagne atalise ikakate qui azalaki kama moto azoluka makampo bakoma député mais atalisaki azali mwana Nzambe abotama sika. Il est venu dans cette église, il l'a adoré, il a dansé. C'est ça de France que je l'avais dit. Parce que fracture est bien là. Fracture est
Prenons parole, honorable Maontone Musilwei atalisaki boye na base na ye. Ezana batu oyo bandimaki biso na fête de commencement na biso na esika oyo eza na batu batalaki biso na dede ezana batu pe oyo bandimaki biso bino nyonso wana lelo naza molobeli na bino. Amen. Akabi nyonso prépayé bozomona oyo ezepela l'éclairage public moto mosusu eza oyo aza en face na bino. À l'époque naza na banque mondiale na signé na département de grand projet naza kosolo na esika kochakabi oyo bozomona oyo même eza na sima awo oyo ezokatisinga na kata libulu ti bakote banana na luyeye na ngamba presse akala na komi député lelo na tuko défendre ONG ya Selembao. Particularité mususu awa l'église Mont Carmel ezalaki prière oyo esalamaki pour autorité morale ya ACP mwana mboka Jean Tini Ngobilambaka malade représenté lisusu awa na mwana na ye Maontone. Nous allons prier encore pour notre l'ex-gouverneur Jean Tini Ngobila. C'est lui qui est le président de son parti. ACP. Aujourd'hui il est malade. Que notre Dieu puisse le guérir là où il est. Cet homme-là, il a fait 4 heures d'état ici. Ainsi que nous avons dit, 4 heures d'état ici. 4 heures d'état, tous les gouverneurs ici. Nous avons adoré avec eux. Soulevez seulement ta main. Priez. Toute autorité vient de Dieu. Baloba, mariage entre population ya Selembao, pe oyo ya bango Maontone, eza ya libela. Rendez-vous na 2028. Ndenge kaka balobaka uche libaya bakulambela yango. Yenke yo. Moussala oyo inspecteur général ya finance Gilles Alingete chef de service azali kosala ezali kosepelisa bakinois batalisaki boye. Ah oui, en dépit ya ba menace ya ba ordre nyonso, ba tentative de corruption ya ba personnel na yango, pe ba campagne ya diabolisation oyo ezali ko ciblé, inspecteur général chef de service na yango, monsieur Gilles Alingete Kei, monsieur l'alligator, inspection générale ya finance, etikali locomotive ya bonne gouvernance oyo ezali ko restaurer à la fois image de la République démocratique du Congo, santé, yaba entreprise publique, paix, crédibilité internationale, ndenge lingi mokonzi mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, yokelanga eloko oyo. Dans tout circuit, ceux qui bozangi contrôle, circuit à les anatinate. En d'autres termes, babenga une évaluation. Baye ko évaluer, non pas seulement pour arrêter, mais aussi pour conseiller et donner des orientations. Mais tant que Alingeti abandi kosala musala, peuple a monaki Alingeti nete moteako kanga. L'inspecteur n'arrête pas directement. L'inspecteur appréhende, vérifie et contrôle. Abengi yo koba tala awa otelemaki biente. Oko sala boye boye. Au cas où osalité nde akoya na mesure contraignante akangi. Mais biso peuple, to bandaki comme on a Alingeti, si on te dit Alingeti, c'est-à-dire l'arrestation, ça c'est du côté observation d'Angaï. Mais c'est un papa qui nous a fait quand même de fierté. Mais entre-temps, d'un côté, Bazako, Zouambongo est à l'État, de l'autre côté, Bambongo est belé, et puis ça biso psychose. Même attention, il y a 100 francs, mais quelqu'un qui vole l'argent des millions. Et subitement, ça, c'est du côté négatif. Alingeti, il reste ministère banini banini. Il faut qu'il y ait des petits Alingeti
Donc impact ya lingeti équitative na ba évaluation ya ba marché, ya ba bits, ya ba péage et tout ça. Chef de l'État coup de chapeau à la Moussiango. Soki batwana ba sangani contre Alingeti. Alingeti n'est pour rien. Donc batwana baza contre le chef de l'État. Avec plus de 36 ans de carrière, Jules Alingeti Kei azali inspecteur moko alenda na oyo etali gestion ya ba finance publique. Sala ya Alingeti asala pour que bakanga bato nyonso tu bazotia maboko na finance publique ya l'État. Et c'est là qui t'a ouïe a dit par rapport na ye. Après c'est la justice a kangi batouana va se retrouver quelque part pour que peuple sa leçon na batu mususu ba sala te pour que peuple congolais comprenne que ah nous sommes la Lingeti ça nini et mon aïe. J'ai frappé l'ampleur à partir de l'événement de l'inspecteur Gilles Alingeti. Auparavant ça existait mais c'était comme de la théorie mais la pratique nous l'avons vécu avec l'avènement de l'inspecteur Gilles Alingeti. La récupération de 7 milliards avec les contrats chinois, ça fait quand même du bien au pays. C'est de l'argent qui volatilisait comme ça. On ne savait pas qui prenait ça. Mais avec l'avènement de l'IGF, on a pu récupérer ça. Ça fait du bien quand même au pays. J'ai pratiqué parce que comment faire au banc ça va toi, parce que va y bon à l'état, comment faire au banc à partir que baza IGF, l'inspecteur IGF va quitter à côté, on a comment faire la photo, comment faire au banc bon à l'état. Donc, je ne pas parce que ça dérange place Balia, ça dérange comme il y a par exemple la liberté, moko boye, ça la obalingi na mon à l'état, mais quand on a IGF passe là na contrôle sous. Et comment faire au banque ça va comment la liberté moko na mangambata les finances à Congo. Baza congolaise, né grandi na Congo. Donc aussi en tant que mon peuple a souffrir les aramabe mingi. Tant où il y a à côté du Cambo contrôler ba mbongo na biso. Kokanga yango ezala na Congo ezala mbongo na biso Congo to souffrir donc tant on compte essaye asala idée moko ya malamu mingi donc côté là na betela vraiment mabo mabeza ce qu'on dit bino boyebi muto ana yibaki bolongo lié par rapport ba osong sesu ezala sensé bon moi teke to na posa to kufa kaka ba consignation il faut ba kota na makambo yo baza ba moyibi parce que les voleurs n'aiment pas les contrôles. Quand quelque chose qu'on te donne de gérer, tu ne fais pas qu'on vienne faire les contrôles là, tu es voleur. Tala! Moussala IGF azali kosala lelo et ezali ko incarner vision ya inspecteur suprême président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pour na qualité contre ba impunité, corruption, coulage ya ba recette publique, enrichissement illicite, pe ba pratique nyonso ya mabe po na oyetali mauvaise gouvernance. Boyende ezalaka qui du mieux. Eh keyo. Oui. Sodoke na province ya Kwango otali centre de santé la Trinité okoyoka pasi pe mawaba notable bozali wapi bozo ba détail. Na cadre toujours ya ko informer population ya République démocratique du Congo pe ya libanda ya mboka de caméra ya magazine na biso Solola Plus et kitaki awa tozali na province ya Kwango esika wapi bakendaki kosala constat po na kolakisa bino ndenge nini population evivaka kasi tika na yebisa bino ke awa malgré ba difficulté ebele oyo population ekutanaka na yango mususu ezali lié na problème ya ba soins ya santé neti awa oyo bozali komona ezali centre de santé ba bengaka yango la Trinité awa borganizaka ba service ebele loko la chirurgie maternité pédiatrie labo ndenge kaka bozali komona boye mais soki okoti na kati ya la Trinité nde okomona makambo na yo oyo bozali komona ya liboso boye ezali salle d'accouchement na bango donc esika ba maman bayaka kobota na ngambu kuna ezali bambetu ya ba maladie bien kitikwala imaginer sikoyo maladi alali awa banda bututi kokoma na tongo akobima bien varese na nzoto po ekorate ete bakisi oyo bozali komona yango nde batretaka nango ba malade mbuma moko omeli obiki obimi yoka communication. Be difficulté toza nango papa tozangi bambetu wana eza yoko bomoni yango d'ailleurs tozangi mus makambo ebele nakoki kolo
toza na difficulté ya ngolo malade bambilatoire bakendaki déjà nga naza akusheze bon pona bakonzi bakoki kopesa biso kit ya maternité bapesa biso bapince tout consort. Papa gouverneur ya province ya Kwango ba honorable député Eli ya Kwango bino pe ba notable oyo boye ezali penza soni pona province de bino bobwa kananu misu na ba condition oyo population azali kozwa ba soin boyete pardon bobongisa po to banzike ata mukolo moko te maladi ekangi moko na bino akoya kolala na kitikola oyo to pe moko te na kati na bino akolingaki mwasi na ye aya kobota na ba condition oyo bomicha na place ya population yeke yo. Éliminatoire CAN Maroc 2025 en prévision. Il y a 4e journée composée lobby, Léopard, il y a République démocratique du Congo, P sélection. Il y a Tanzanie, Sébastien De Sabre, sélectionneur national Azalaki, en conférence de presse avant match. Demain, on sera les mêmes. On a mis un travail depuis 2 ans. On est professionnel, quel que soit le match, des matchs à jouer. On n'est pas qualifié, donc on va jouer demain pour être qualifié après le match. Ça c'est notre premier objectif. Et après, je pense que au niveau de ce qu'on a pu faire depuis le début de cette campagne de qualification, on a 9 points sur 9. Voilà, donc on continue, comme je l'ai dit, tranquillement, et quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, c'est notre détermination à rentrer dans les matchs. Demain, les joueurs sont très concentrés, on sera très motivés pour faire un résultat ici. Après, en ce qui concerne la méthode, ça c'est votre point de vue, c'est les matchs internationaux, ça fait. Je crois qu'on a fait 5 buts, on n'en a pas pris. Le principal, c'est quand même l'efficacité et d'avancer en termes de résultats pour être qualifié le plus rapidement possible dans cette coupe. Nina wasila raté sur la plus ya mokola lelo komi na suka. Merci pour na confiance en paix fidélité botika. To souhaiter joyeux anniversaire na Clovis Mfutu Lukeba la diablesse ezali ko célébrer mbotama na ye mokola lelo ezali ko yinda mabe tozali ko lia tozali ko mela avec impact pe idéologie de la part inspecteur Patrick Mbuyamba bosepelaki na ba image bopesa merci na do Mosha zalaki na sima ya caméra régie finale esimamaki na yemoko directeur technique papa na blessing pe Galaxy bamata bakita babalukala mabele ngai na bino tukutani lubi.